Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonjour, abonné nanga, bonjour, landinyo surtout ya Bidor TV, bava bijou lobby azoteka robe oyo. Ba robe ma puta nazoteka. Modèle o etika moko, mais ba modèle mususu ezali. Contactez nga ozwa robe oyo. Bonjour, bonsoir, na mutunyo so oya kolanda. Recette nanga na mukola lilonga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or na ye kola kisabino recette nanga ya kosala jus. Nga mona sala ba jus nanga na melaka parce que comme la ramela ba jus mingi o to somba na ba supermarché, ce n'est pas bien pour la santé. Na la kisabino ba ingrédients nanga na zala ngo kaka misatu. Nazali na rote bete. Rote bete nanga yango yo. Ba komi yango na ki allemand, luka ngo na français so eza ba kombo nini. Nazali na tangawisi nanga. On va bénir la combo ya gingembre. Nazali na citron nangai. Mama bijou lingasa la jus. Donc kokende te zala wana tina suka o mona jus ya mama bijou. Mama bijou lobiso otala nga na YouTube, luka nga na TikTok. So otala nga na TikTok, luka nga na YouTube. So lingo kende congé la kin, tozana ba appartement meublé na biso na kin. À partir de $15 ozwa place na o ya rolala. Contactez mama bijou. Pona osa la réservation na otoza pe na ba chambre, salon, cuisine. Kobuka la te benganga pona osa la réservation ya place na ya kolala. Okozala jamais de sito leki na recette na biso. Ibande kolanga mélange ya biloko o misatu nde mama bijou alingi asala jus na ye. Tozo lekala ko sukola tangawisi na biso malamu parce que tokosala tangawisi na biso kaka tokonika yango kaka na ba poso. Jus de citron na biso tokolongola kaka jus nde toza nango besoin. Et puis ba poso tokoboaka to le kala ko sukola gingembre la biso malamu et puis to komala étape na biso ya ko mixer biloko oyo mibale et puis ko bakisa jus de citron la biso na kati ya jus o mama bijou azo salela bino na mukolo ya lelo. Ekolanga na komi prête ya kosala jus nanga nazo mixer sikoyo citron non nazo mixer tangawisi nanga na rote bete nanga citron nanga na kosala ikaka jus na kobimisa jus ya citron après na koya kosala mélange après bomoni faut kozala na mai nazozwa kaka rote bete oyo na gingembre yango nde naza ko mixer yango sikoyo oyibande kola ngai rote bete yango moko azalaka na mai bomoni jus na sina longoli déjà ndambu na tia yango place na kotia ba jus nanga nazozwa sikoyo na kolongola ba mai tu na tia yango awa oyo kotikala yango nde na ko mixer yango ndeko nanga na lingi sikoyo na leka na étape ya ko mixer na mélanger ba ingrédients nanga bibale na zanango siko mama bijou alingi abanda ko mixer. Ibande kolanga na silisi ko mixer il faut siko kozala na mwa bol moko pembeni mo bol nanga na tie awa et puis na mwa passoire parce que tozaka na besoin ya ba jus ba reste tokobwaka na biso passoire nanga yango yo passoire nanga yango yo nazui naza na bol nanga na se na tiaki au moins 2 verres 2 verres à maille na kati pona machine nanga itambola malamu tosala kaka boye tozaka na besoin ya jus nde tozozwa kozwa kaka jus pikoyo na ozala il faut na finira boye parce que jus wana ndenga naza nango besoin ntango na kobimisa jus oyo na ko mélanger na mwa jus ya rote bete nanga na tiaki mopanzi après na niki na bimisi jus de citron nanga na mélanger ensemble ozwa ngo ndambu mpona tokamula malamu toza ya besoin kaka ya jus oyo
yango nde biso tozomela yango le reste toza kobwaka. Donc pour la vidéo na ngai kende mulai te nazosala epuis nazolakisa bino ntango na kotia citron na nga wana tosilisi. Ndeko bomoni jus ya mama bijou, jus na ngai yango oyo jus nde naza nango besoin nde nakotia yango na frigo na banda komela ata mosusu par jour verre moko. Soki osilisi kolia omeli yango. Sikoyo tozopase na étape nini ya kosala jus de citron na biso. Naza na eloko na ngai kosala jus de citron yango oyo kosala yango. Je sais pas soki bozomona nga bien bandeko boye nazobimisa na nga kaka ba jus. Nazobimisa jus de citron nabwaka na ngai poso ya citron. Nazobimisa kaka mai ya citron wana nde naza nango besoin. Nde nakomélanger yango na jus na nga na tourner na tia yango na frigo. Eza vraiment kitoko. Bato bazala na problème ya bayo malodo o libumu pasi. En tout cas soki ozomela jus oyo ekotraite yo na bamal wana. Ici ça mkongo pasi epesa force na nzoto. Donc ezosala vraiment makambo ebele et puis ezo nettoyer basan makila. Hein? Donc vous en avez problème oh makile kangami oh nini jus na biso oyo ekosunga na makambo ebele ekosunga yo pe okokonda ekolongola yo pe ba graisse. En tout cas vraiment bandeko na nga eza bien. Soki ozolanda mama bijou na conseiller yo osala jus oyo omelaka yango par jour une fois ekosala yo kitoko makasi. Ta mosusu avant olala, ta mosusu avant osilisi kolia omeli yango eza vraiment très très bien. Bandeko na nga la princesse jus na ngai nasali nalongoli yango ba jus tout. Sikoyo nazwi mwa quantité ya jus de citron nalakisa bino bien. Quantité ya jus de citron na nga nayebi te soki ezomonana. Quantité ya jus de citron yango wana sikoyo nalingi na sopa yango na mélanger yango awa na kobalola ye. Après jus na nga esili baloli ye. Wow, ezobimisa sopa kitoko kala ndeko na nga kobukala te. Après vidéo oyo kende koluka rote bete nga nasombaki yango so na Kaufland. Ezala na ba magasin presque tout hein. Eza pe na oyo ya mbuma nango oyo nanu bakotisi yango na bouteille te mais nga nasalelaka mingi oyo nalakisi bino verre ya mama bijou yango oyo. Et puis nazomeka kaka nanu mwa ndambo parce que nalinga yango vraiment ya maleli. Toko makasi bandeko na nasali bino publicité ya robe oyo. Vous avez besoin de robe à liputa. Benga mama bijou commander robe na yo. Mais ba oyo tozala ngo ndako on dirait o etikali ka moko. Na liputa oyo te na liputa mususu etikali moko. Et puis na ba bidel mususu. Totike na oka 4 pièces benga mama bijou commander o somba liputa na yo o somba robe na yo liputa. Tailleur ça coûte cher. Et lamba ça coûte cher. Nga ce qu'on a tekeli na tekela bi lamba basi batonga we na 20 € ya pamba. Hein? Ils ont encore 4. Bingo osomba. Robe de la liputa na été au kozala. Jamais de si. Bye. Tokutani. À la prochaine.
Bonsoir, bonsoir la famille. Maman Bijou naye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobenga ka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala à manger. Et pas la biso de musala, donc musala ezokende nango malamu, mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala à manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et comme pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 okozala jamais d'ici. Merci. Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou naye ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre salon cuisine. Toza na chambre salon cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yangoyo appartement la biso oyo eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oyo eza chambre nango. Chambre nango yangoyo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango eza nango lit à 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasité, mais ils ont vraiment ça va passable pour 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre la biso yangoyo, tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yangwana, place à koboser yangoyo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, tozo ke lesko koluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou alobi bokozala jamais de si totala sko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botala eza na espace. Cuisine na biso yango oyo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yangoyo eza wana po na bino.